Capage TV. Capage TV. Babi on va finaka. Non, vraiment. Je m'appelle les slègues, je suis là. Bafina. Yo dendote ba mabele kaka. Ngai ne sotolo kaka. Basale la me. Balo bano mabe. Me ba kuto na ngote. So ba komi kokuta yo. Wana ne mabe. Donc mutu azana na droit na yo loba nyoso alingi pour artiste. Mais ko toucher vie privée à mutu. Ce n'est pas bien. Que le bakeno Aïda za sko so mobile mo boyem so azana. C'est ça. Pour ça balanga. Déjà yo ka déjà que Aïda wana. Mais on a te o kanga te. Bon bali baza mwana papa moko. Papa moko. Et baza mikolo. Voilà. Bon, presque personne monique il est simba te basala. Batika. Alors on force pas. Donc ceux qui bon ba yebi so ba betela ba ka ba betana ité et parce que ngana mona quitté. Mais ba nga na yebi que non baza bandeko et ba tu ba ocha ba na problème za ba fan. C'est ça. O nga ba kuki. O nga famille bota. Kanga ye wana sisi famille bota. Akena kombo mususu. Akena na ba kuki na ye wana azongi. C'est comme ça. Pour nga na yebi que non il y a rien. C'est ça que ba monanité. Ou soit so ba betani ka o ba betana te. Baza mikolo ba ma bosala. Mais ngana nous SPB ngana te peut-être rôle ngana nous et monana te. OK. Oui. OK. Na Belleville TV na autre jouer. OK. Jouer film à Sika. Merci maman Belleville parce que rôle na monani. Tu vois? Idole ka sur Belleville TV te. Rôle ce que monani ba robenga. Maman vie en fait Nathalie émission te. Mais eza passe. Peut-être essuyer. Ba tu musu ka pachi ba ko kala ba ko kanga. En fait akangi peut trop à maîtriser à supporter trop. Aye ko bilisa. Soko obota te. Yo. Nanzambe c'est ça. La famille na batu ba yebi okundo kolela. Na batu ba musuba ozaka mwindu okoma pembe. Ayo na baka désolé parce que presque on a comme nango. Et ça passe pour ça sous na noir. Donc supporter na ko on a comme nango. C'est comme ça. Parce que matanga papa kwedi ba koni vraiment ba koni bango tout parce que ya. Pour les gens qui vraiment je senti que oui. Mukolo mutu akufi, responsable mutu akufi, autorité, parce que les autorités en Mboka na biso, à sali trop na Mboka na biso, c'est ça qu'on appelle honorer artiste. Vraiment. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Rude Beauté a les sous Cynthia Capache Autiko Sokola apakola kaba gamme de beauté ya Rude Beauté. Bato nyonso balingi tena bango ezala kaka lokola mwindu ya ngoro yango gamme oyo ata bébé ya apakola ngo olingi tena yo ekita te emata te ozaloka mwindu kitoko e o éclaircir poto na yo oye a gamme oyo mafuta na biso yango nde mikolo nazopakola oyo eza na base ya papaye savon na biso eza na base ya papaye mafuta na biso mpe kitoko baoyo balingaka monoko na bango koma na kwa mwa rose bokomi kosisa te biso da mpona kobebisa monoko te Rude ya beauté ayebi biso oyo acné sérum oyo eza mpona bato bazala mo elongi ekota babuto ezosakano makasi ozala na poto ozala na afrique buto elingi oyo elongi mafuta oyo solution Rude Beauté atie biso yango so omonaki batache moko esali ngai ya mwindu Rude atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala yo allergie te donc nyonso eza naturel omoni sa Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basala ngo na kati ya mafuta soso pakola mafuta oyo ozwi sérum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bébé aopakola ngo nazo recommande bino ba gamme ya Rude Beauté bozala vraiment déçu te au voyager te place à moi te place à malili en tout cas ba gamme ya Rude Beauté et etika okaka date donc conseiller bino bozala kaka toujours fidèle na Rude ndeti na beaucoup na poso na beba te posepela na poso na mikolo na tingani ka na Rude Beauté umela.
Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Ruth Beauté. C'est moi, Kofi Olomide. Je vous le dis avec cœur. Si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Neo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi j'ai fait l'expérience et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Neo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Neo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru, je sais que vous me croyez. Oesa 12T, Oesa 13. Neo Tam Tam Ndé. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Double King, le maître de double demeure. Bossia Moka. Jacques Pemba, Belade, Guy Noël Ngoya, Charisme, Elodie, Charisme, Boutique Aloha, Nathalie Bouba. Dans les cieux, les anges t'adorent Yahweh, les anges t'acclament Yahweh. Dans les mondes jetés, je ne savais pas la vie, et ton Jésus, je t'ai enfermé. Béni soit ton nom, béni soit ton nom. Mayembeli Masia, Akumamba. Oh, Mapamboli Onzambe, Akumamba. Oh, Mayembeli Masia, Akumamba. Ozanzambe na bomori papa na ngokosite. Mama ye, yawe kumama. Oh, kumama ye, yawe kumama. Tokomata, 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 tokomata. Una na lolai, tokobina ye longo na Yesu we, azali malamu we. Oinanga na lona yo na banzela nanga, yo sanza mboza boboe. Vous êtes à Kinshasa, à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé, et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore
au plus 61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Ozanas House. Papa, au redezo yango. Est-ce que biloko yango c'est yaki? Koko te les awad. Mbote na biso? Mbote. Mama Kapash. Yo posa. Ah na redezo. Na conteneur. Na conteneur bakaro ya chantier. Ba ebisinga sérieux za makasi hein. Ezape na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile. Kobosa na te au redezo ezape na flat hotel. Bino batu bovanda kalibana mboka polala na ba condition ya kitoko. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Livraison à domicile. Nandak na yo. Na petit colis. Baye kotike la yo. Express ezali. Bino moko boyoki. Soki monique na famille bozala kana batama baby loke bunga pamba pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bake kotike la yo tina porte ndaku. Oredezo soki oyaka te Kongo ngake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Brittany-sur-Orge. Maman Kapash, Oredezo, frappe na le, frappe na retour. Kapash Télévision, bienvenue chez nous. Merci d'avoir oignon sur Balandarabiso, Bolingarabiso Mingi. Ngapela ngabino Mingi en tout cas, sage femme nanga yeli sumelelo, alongoli ketchwana. Na bien ma docteur le roi epena ke Gladys Aïda. Le roi est Glad Aïda. To solane ba actualité, to solane ba réalisation ya ba film naye, to solane mo mambo belé on a moni na internet en tout cas. Aïda répondre à biso vraiment très bien sans polémique, a invité na biso ya lelo. Le autre kimi plateau na biso to na biso di banda na nature, to en pépé et ça c'est vraiment bien. Chérie Aïda bonne. Bien Kapacho. Pas bien pour finir qui. Ouais. Non mais toi ça bas na ça kami balé. Tika boy. Ça ba finir ta finance nani. Babi on va finir ka. Non vraiment. Je m'appelle Sile que c'est Sile. Tika boy. Ba fina. Yo tendo te ba mabele kaka. Ngai ne soto lo kaka. Ba salela me. Jamais pas le quoi Sile kana ngola bo. C'est aussi là kaka. Vraiment. Vraiment. Attends de mentir au lobby aussi la carte. Donc tout le monde qui belle là. Vraiment. Aïda to yambio lelo mais matanga ya papa biso kodie utaki oleka. Opinion par rapport ya déroulement ya matanga ya vie. Vraiment merci pour la question. Na zela ki mingi. Omoni na omona ke oui. Ba artiste bazali. Omoni matanga utokendaka bakoni na fingi bakoni fati te bazali bakoni fati ke matanga papa kwedi bakoni vraiment bakoni bango tout bazali ya pour les aki vraiment je senti que oui mukolo mutu akufi responsable mutu akufi autorité pas ça az autorité en mboka na biso a sali trop na mboka na biso c'est ça qu'on appelle honorer artiste vraiment. Mais malgré que parce qu'il y a Koufi, je suis bien papa voilà donc solution pour les acquitter. Il y a c'est ça. Parce que tant que tu as la famille babimi wana ni babimi, basali ba hommage belé mais yemoko ammonia ngote super na nyoso toi ça na mboko na biso peut-être peut à bénéficier ou pas. Ça y est bien mon takoti ma belé mais merci vraiment organisation la qui kitoko vraiment et salinga bien comme on a homme d'état. Vraiment. Fati Beto papa yaki. Non, matanga, nepso epesinga posa. Epeso sous force. Epesinga makasi.
Nabino na samsala. Vraiment. Nabi papa, na etika Jésus Dieu. Na comme appelé na état onza na suka na nzela te pour boyende zalaka c'est ça l'artiste ba honorer y vraiment ndenge sengeli et matanga le ka ki bien bo mo internet na éviter ya grave mais des akité que non o ba sali le baka baptiste ni ba tchaka mais et le ka ki vraiment bien aida pour ça manager vous avez sponsor ou à cadre kayo vous avez manager ou à landela ka penane tout monde a peu ba ini et d'autres tout monde a peu ba artiste mususu est-ce que yomoko ate azate soka azali oui soka azate intéressant ko zana mutu mo recadrer yo na ba contrat na mo mbebele bele tozo déjà déception tikara oui yomo yema me komela kanga awa avec mon frère et tout et zong sanga moi sima muke et pesanga pe mayele moni ba misalo biso tozo sala ya malonga tozo zwa penza te mutu soko yebse bo na artiste bon pesanga autant désolé ou bien nana manager manager na ngai faut solano tout ça c'est qu'on la biso ba comédien na ne ba mone la biso oza na manager déjà ba dimné OK oui ba musicien de kuta koza na manager yo te yo meya manager contacter manager nanga o memingam siko biso mo to manager biso ba producteur biso mo nya surtout mais nazana mon frère Terence Ngungu Terence vraiment ceux qui ont un contrat miné ni ba pib ya makasi vraiment tu resolaka kana na Terence bon aza vraiment de quoi ça manager na te mais aida kanga pona babilo mo ba français milai wana biso to suka na njela donc ba ko kosanga et pona ko éclaircir contrat na benga kala bitala contrat za boye comment on peut travailler tu voilà donc na ça là bon vraiment ba manager pour le moment toza na posa na bino mais bato to kenda ko sala misala au mon abi nga pib na $500 parce que manager punda bon na pib wana il faut soit 10% c'est ça ou 5%. Je t'en rolongo la bateau ko benga ba sala pib faut pas ça quelque chose cameraman no bengi il faut sala il faut foutre yo pour tirer la combi au moins que yango moni pe oza na succès mais ozo gagner vraiment te parce que tozo gagner ya trop te pour ndeto ba musala ngo beba le baka na mayele na mbi ah bon na suis moi $100 bon na lo na 50 na tia na compte oh Momi Belvi quand dit la patronne à la baronne Epsanga moi nanga est-ce que bombaka c'est ça bombaka c'est très important na boyba ko landanga kuna moi non vraiment maman nga mwana na yo na bombaka bilamba ko silate pour tout ça ba fan c'est ça balinga biso vraiment moi aida la linga ko mingi ndete za na film ko MK Maravilia a Ngungu abi ai vraiment nga na jui charge ya relatisaka yo mais yo en retour au poster la nga na Instagram ou bien pas de problème ma chérie aux hommes tout ça ba moi ba facilité na ba relation to sali déjà na ba bandeko et tout ça maman des autres vraiment d'abord tangi combo ya Belleville la patronne maman moi abi yo za kamta Belleville na sekai fort vraiment mais tout le monde qui artiste moi qui na poto na kanga vraiment combo na été oh célèbre toute une émission na mona qui peut après aller sur ko démentir et puis pour ça quand même na Instagram na yo on dirait ça là vraiment qui to côté soit disant ça qui peut la battre na simana bango to éviter ce qui montant pas ça qui na sim battre ça na simana ou pas mais à ko tombola likambo ba ça ba lesbienne babimaka et tout nyon sera na créer qui ngo kaka sentiment toni après ce soit yo senga bolimbi moi ça qui par rapport ya ndenge facilement quand là comment toucher carrière oui omoni bablo ka bongo ezaka bat oyo azana métier wana te mais yo uta awa c'est ça oyebi combien tozalaka humilié combien tozalaka batu so mona biso soki lolenge nini o vivra yango awa moke na poto même si batu ba pesi mbongo bien mutu mo bike na salut réputation ba oyebi ke ozo sala na bande kono abasi et bandeko baza pe na ba occupation na bango baza pe basi un jour mwana na yo arobala mwana nga lelo siko songana tozala ba ranking tozala blo mobo o mote ke o chaba na so na passe na lo ba destin ya mutu na silence ya mutu eze loko mo capachu na vie vraiment ko négliger ngote destin za loko moko za très capital et là quand même na ko kufa vraiment parce que lelo ce que je dis on ne sait jamais dans la vie tu dis que non aïda eni ni kingani oza na prévité au monde na télé sali pena la ngo makasi donc au sali au yepe au démentir pourquoi démentir
mosusu ovandi bobi ate nalielanga mbongo mais conscience eboyi biso momi alobosa ayebisa biso na Belle Vie TV baloba no mabe so bakomi kokuta yo wana nde mabe donc moto aza na ye na droit na ye aloba nyonso alingi mpona artiste mais kotouche vie privée ya motu ce n'est pas bien que loba keno Aïda za ce que son mobile mo boyem so azana c'est ça pour ça balanga déjà yoka déjà que Aïda wana mais omona te okanganga te mais ezaka lisolo mais lenga sone ezaka te kapashi kutu abotana kinga yopo yoki otamusi mwana wana kutu so mo singa mayebi vina yote omoni comment la réputation d'artiste beba ce qu'on a la poso salanga reproche ou bien loba na cadre musala mais quand ta vie privée à battre vraiment mais bon limite ça qui est quand même bien sûr tous aba na nzambe biso tous aba biso tout to kokota ka mabele biso tout to kolanda na kaka ozana posa na si la carrière si la ngatoni te nzambe oyo abenganga nzambe apesanga donc olobi bongo mena tala makaka na linga makaka tout ça donc na pesa kanza mais merci vraiment je ça la payer pour la promotion na biso et tout voilà tolobi mambo ya Belle Vie en tout cas moi makambo bimi Belle Vie apesi mbote na sila te sila koto ennemi boye biloko wana pe comme ko rendre bino mauvais service et comme ko quitter sa théâtre ne ba tumuso ba comme on appelle ba vue ya ba chaîne eza sous ndenge ezala été pour nini polémique ekoti makasi moto mo a tourner koto ezate moto mo a tourner koto ezate est-ce que ezali bato kaka bazaka tout autour na bino nde ba enflammera biloko wana to bino moko nde bopesaka bango matoi po boyoka bango po bokoma tina ba niveau oyo bokomi est-ce que semble amino difficile te ke na tourner koto te lokwa naza na Belle Vie mo na tourner na sile ezate yo gérango ndenge ni bamambo wana nyonso oui bon ngana mona bon ngana mona ki vidéo te je sais pas comment bon bali baza mona papa moko papa moko et baza mikolo voilà bon presque beso moni ki ile ko zo simba te basala batika alors on force pas donc ceux qui bon mon bayebi ceux qui ba betela bakao ba betana ite et parce que ngana mona kité mais nga na yebi que non baza bandeko et batu ba ocha ba na problème za ba fana c'est ça parce que ba fana baza kuna bata comme appelle bata ba page kende zonga nga na yebi que fana sikazate ka batala kuna oba ka ba ne ba ya ba bazonga kuna bo ba mo yepa bi famille bota koto ba bango ba mo loko moko nde bongo ba mo sa ba wala da bas onga bakuki onga famille bota kaka ye wana sisi famille bota akena kombo mususu akena na bakuki kuna ye wana azongi kuna c'est comme ça pour nanga na yebi que non y a rien c'est ça que ba monanité ou soit to ba betani ka ba betana te baza mikolo ba mambosala voilà mais ça comment moi ma bête que mutakoto ko sala koto te mutakoto comment ça ça je sais pas parce que na monara les à tourner et pas SB à tourner pas. Il peut tourner à tous les deux côtés. Oui mais ngana nous SB ngana te peut-être rôle ngana nous et monana te. OK. Oui. OK. Na Belle Vie TV na autre jouer. OK. Jouer film Asika. Merci maman Belle Vie parce que rôle na monani. Tu vois? Idolekation na Belle Vie TV te. Rôle ce que monani ba robengi. OK. Timo mikuna vraiment comme tout ça te. OK. Parce que biso ba rôle comme ça trop ça qui zeng. Ça chaque jour. Ah c'est ça. Et a commis film mais moni que non awa ese nga muto mutu bon. Muto na moni sana eza Aïda. Voilà ne ba benga na Belle Vie TV na kena jouer. Ce qui fait SB azana pour ça que Aïda a joué. A robenga Belle Vie TV parce que ngana za mona Belle Vie TV. A robenga Belle Vie TV que Belle Vie TV toza na posa ya Aïda. C'est comme ça. OK. En tout cas, merci en tout cas d'avoir venu sur la télévision. Merci pour la réponse de Aïda. La télévision, tu l'as que comment on a cours suprême PT, ils ont fait la jugeté, ils ont fait la avocaté, tu as pété nani auteur quand c'est justifié. Tout ça là, on a biso bien, mais batu bazo, batu sous critiquer moi mouké, balobi maman la biso via, il fallait azalana tranquille. Pour battre belé pe ba été que vie à ramona té battre belé pe ba qui vie privée à vie té mais même té sotali ba émission oh ya sali mais la musi sous battre batcha pena kana kati ya vie na par rapport ya kozanga bana parce que à l'équipe moi trop okolo ba nini soki azolanda yo personnellement et puis okolo ba nini pour na ba vie privée na biso pour battre musu ba vie privée té boye ba ni déjà vie privée mais or que j'ai contraire vie privée za la et puis loko na yo mo so yo lo bango do pesi pena ba tune matière voilà. C'est sa vie privée à Moutou et Zalaka. Ataniama,
azana vie privée na omona ka mbwa boye pas à juizer voilà soko yebi place o ba sangisa kinto tona pupa na été voilà omona zembe o siki ah mbwa pas na vie privée comme ta vie privée te lobaka ne kapasha soki mutu ye moko eko exposer vie afungoli porte ndako na ye afungoli mais ngana fungoli yo ko fungola nga porte ndako pourquoi maman vit en fait Nathalie émission T mais ça passe peut-être essuyer ba tout ce capaché ba kokala ba kokanga en fait akangi peut trop bien à maîtriser à supporter trop aye ko binisa mais maman silence oyo et ça arme munene nzamba ko bundela yo nzambe oyo sambela ka nzambe oyo yebi a bundela yo ata ko se justifier pas batu oh baba tshela na mitu batu kutu bachola rande se attends mwana na ngai yo tout ça mwana leki na yo mwana o salino lo côté sponanga soko obota te yo Nzambe c'est ça na famille na batu bayebi okundo kolela na batu ba suba ozaka mwindu okoma pembe yo na baka désolé parce que place on a comme nango et ça passe pour ça sous na noir donc supporter na ko on a comme nango c'est comme ça so babi ke obota te soit obota déjà so mutu mo benga ko mama c'est tout c'est ça c'est tout miso pe ba bota bana bonheur te bana bonheur ba comment lo bana botela nini ba sundela ba ko mibali o pe ba ngwala ba ko miso pe bana nzela ta niveau bana nzela ah vraiment babi ba fille bazo bala penate tout le monde d'accord ça prédote mais tozo zela baida ba kapashula banani balika via subasma mais na bomba mais tout le monde pas quand même je bois pas ah bah oui pas vraiment solo on fait là à la paix jour vraiment aza parmi penda baya nanga et naza so la moni na scène vraiment makile ningalaka et félicitations combat les até ya moni ba pe bazo bala mingwana biso ke na ba mazu ke bo salika inali ba divorcer c'est ça mais autre chose na mariage ya mutu kingani libala c'est pas facile eza na tana ngo ça peut la ngwana ngo kobote za pona mutu nyoso mais kobala tanga mona ote moi c'est bala moi c'est fa bota c'est biblique non kobala ezali kama ngolu nzambe soko bike yo ti avant kota mabele okobala c'est pas que to sa molongo to zela non non subasima soko yena ko subasima pena na subasima mais kobala ezali nzambe soko bike bon eza pe caractère okomona kitoko kuno zongenga tout ça bani même munoko epola to vanda c'est ça ko fanda bali yo pe boy munoko mabe munoko solo oliko loba nyoso oliko banga mbali te ko banga bozonga ko so babali ko bima pe msupa koti c'est ça donc voilà libala eza mokano nzambe libala eza nzambe mutapesaka et babiso pe baida oyo soki nzamba pamboli biso tokobala akapashula bakobala ezalaka que no quoi se discipliner la vie koboya bablo misusu parce que mibali bazala banenge na bango bazolandela baoyebiso te c'est ça bone bayeba baso babala biso mibali tokobala toyeba te c'est ça donc voilà yango moni bablo misusu to netinga na meki kotika bablo misusu ouais parce que âge ezokende kapasite so na pesi âge nanga na batu bamona nga mwa mkela TV na okamwa mais naza ya baleke belé voilà nzambe liboso na linga nzambe mingi po asala nga makambo na kana te donc torobala kaka vraiment to saka na kata ya d'accord to moni après ba makambo ya ba ons asala pe mission moko aleli pena alobi ninga botama ba souffrance amona et tout et yo moko ezo enseigner nini ko banda mutu na se ko mata mutu et puis selon yo ninyo mutako loba na TV na ninyo mutako loba te ba précaution zo rani avant même so apparaître boata na théâtre ou bien même sur na média ezo ki sabato belete ko avant ko loba faut beaucoup réfléchir. J'aime ça. Pourquoi poser ma question avant de répondre, il faut réfléchir bien pour répondre bien. Et bon, quand tu as les solos, il y a des gens qui ont mais ça fait bien pour nous aider à des comme ça. En fait, moi, je suis maman quand tu apparaître dans la TV. Ok. Ouais, des tinga, nazana vie nanga on a collé. Nazana ba passe na mona. Peut-être que ça na bête ba tout fait. Oh, vraiment ida, ça na fait bon mona bonne vie. Tu vois un peu, mais c'est pas. Pour moi, c'est pas obligatoire. Ok.
Et ça, là, moment, on a robé à solo, on a colobé. Mais ça va bien, je peux pas vraiment. Yo, le baka bolam on zamba salelinga. Dans la sanzabe combien à Zwinga n'a pas si combien de la complexe dans ça. Complexe caméra, parce que tu bête libat. Ah vraiment. Et sinon, moutoye batte que bon, éco et depuis on est comme ça. Mais mamia ce qu'on a gagné surtout c'était vraiment pour toi que le banc on a TV et tout voilà. Ben confiance ni ezala na ndenge ya ki star boy ben confiance ni ezala na vie réelle ya ko la star ya ko yeba na elo ni okome lo pe na pasi en tant que yo mo aidobi ko yeba no pe ngambo oui surtout ba sangsara ba personnage na biso. OK. Tu vois quand je suis Aïda na scène. Mais ça ba fan tout le monde ça là na ngo sala na TV. Non, ça c'est impossible. Là maintenant je suis Gladys. Au cause qu'il a ça quand moi va bien pour un contrat. Ça Aïda non. Là je suis Gladys. Donc ça la confusion. Ça la réalité. Réalité est zélo mususu, ça la fait zélo mususu. Donc là musala nyonso ko sanga Aïda sala. Non sala. OK. Maintenant je suis Gladys, tu me dis sala maman sala ki Aïda. Et on ça vraiment passe. Et là pour ma fan va comprendre. Et aussi les canapé boy, au sala oui. Na mutu. Na ça na ba kamunanga et tout voilà donc je peux pas partout dans zala. Mais demander comme sous partout dans ça la théâtre. Nous c'est ça théâtre traité. Au que place moi wa beng singeti, ba beng sebso nazaki honoré ba beng sebso na seni. Na komi bona kuti ba autorité na kuti ba musicien. Donc quoi? Nzambe ngana seni siko na seni kuna na ki ola tatenia Aïda et na saste na la qui toko makasi bien maquillée chez madame Agnès vraiment bateba oh c'est elle Aïda c'est oh oui c'est ça bon ou Aïda mususu oh glad le bateba so linga ba yeba ce que ça réellement yo Aïda mais ça dira OK place moi ouais salut mon condi. Bon, toi ça vous pépé. Donc tu vois un peu Kapachou là. C'est ça. Faut vraiment ça la moi voilà donc tant que ça Gladys tant que ça Aïda. Vraiment. Tu vois les photos ils ont circulé na mon fête na nini mais même elongi babi atuna Kapachou non Aïda fiancé Sika ton dengeni. Mais c'est pas mon ami qui sont fiancés Sika ko la qui ça coûte tout peu au boy matière. Lui c'est Gatsby. Mais c'est Gatsby Kabakele. Bon, c'est normal baloba bongo parce que moi ngai na laksara. Na tikala laksate mu. Vraiment. Ya moni bato ba Aïda zale zibe na izala. Yepe atikala laksa moi si na été. Ouais. C'est un nom bien. OK. To yebene penza kala mingite. OK. Et maquillé tout ani. OK. Maquillé tout ani et toujours sur la biso bien et le quoi pe biso to linga moi ko pesa moi mu wana moi pesa le. Ya moni toujours chaka toujours babika na piste. Ngala moi c'est piste. Samo. Non bac ça ka ingrédients. Le mystique so mneni nyami benga le magnifique. Il pas ça les magnifiques. Ngape moi c'est épice vraiment on est allé bien. Et qui est bien. Na moni ton Pierrot azo jouer mingi na ba pièce na yo aza na bozaka na familiarité au sepelaka na ya jouera bien to aza parmi batu o batu basenga mingi na ba pièce na yo. Bon, nga penza pour featuring na mino pesa bien surtout ça mambo libala. Surtout film asika vraiment to sala vraiment sunape. Ya Pierrot aza vraiment baba idole ouais naza idole na bien idole na aza idole na Yondo au préféré. Donc ma préféré. Donc Yonde aza idole na. Aza idole nanga. Donc na linga ke mingi aza point ba star nanga quoi. Donc na sepela na jeune na mingi et casting nanga kamo na sala. OK. Na pena mutu to mona na nini wanga moko ngaza te o chela nga linga. OK. Ngaso ki jeune nanga senga gesho no cha gesho senga da costa no cha da costa. Donc c'est comme ça et na sepela ka mingi na jeune. Vraiment aza la comédie moi quand je sais pas. OK. Donc là est-ce qu'on se peut tout zapper la scène au feeling. Elle va se la décor yenga. Équipe des rêves. Somme. Puis c'est une équipe des rêves
Et l'elga l'a signalé, la moindre bâti ba photo ya yenga na kanisa ki yenga lava na Tito. Voilà ba nini bomoni eza ya film ai. Voilà parce que moi na sali ba portrait voilà. Film à portrait ça film ezokota. Oui, Kalamine témoin nanga. Kaleb Kongo habite au en français mon enfant. OK. Donc je pense Joe Mystique aussi dans l'épisode non. Donc voilà, on a épisode teaser. Bah film écoute na moni ça va, na moni. À part il y a quand mais ça va. Monsieur est bête à faire boire. Oui. Sorti qu'elle en mati. Mère et fille, capachu les a filmé vraiment. Ceux qui n'ont sungi. Nous surtout on va tourner la film on a vraiment faut appeler ça bon quelque chose parce que ça film à liboso on a tient la chaîne pe ba ça film oh batu ba benginga c'est la deuxième saison et talami vraiment ma casse et merci na ba acteur ba actrice nion surtout oh ba jouer na mère et fille et film ya yaya ne bandelezaki mais na monde batu ba benganga ai film ya yaya vraiment elengi tout ça mais est-ce que vous avez mon enfant. Mon enfant. Mon enfant. OK. Kapachu la na komi nanga mes films oyo. Yo me pose en écriture si. Fait ngala komaka to koma boté menaza na ba idée to travailler na Barik. OK. Barik ndia kendaka apandi histoire. Et ngala sali casting ndebo monaka to pesa kelengi wana. Donc film oyo taranga mona za fan nango. Donc ceux qui vraiment non s'abonner makasi na Aïda Gadit officiel pour rater film à Sikate. OK. Donc donc vraiment très bien. Maintenant on dit le col bar avec Aïda Zongi. Si il y a Fifi Azar déjà après awa. Toujours. Dans un peuple baya bazo leka lengi. Voilà donc il y a Fifi Azar Zongi parce que tout ça qui ni a liboso Azar quitté. OK. Il y a photo lingi. Tant mazo zonga boito basala mutu moko ke so ya zate bien mimi azate on a la facilité c'est ça déjà te commis vraiment ba te commis Kapachula vraiment au côté ça kitoko tout le monde a remarqué le mort on dirait ne baloba ke na théâtre en tout cas moi ba hypocrisie ba hypocrite bazamo ebele on dirait le on peut ça la bino trop tout le monde a la musique on a na mutandule manga na kota na nini mais au moni mutu soka zana mutu ne tozana bio ami makasi bo mais au moins les choses très déjà donc on a là non très mais on y a ka pemenya ida poye baida on ça la émission 4 5 ou bien na soso yebi ke ngana ida tozala ka to kana lisute mais ka yo no so saida mais ozo kende susu ko boma pas bato ba so saida te on dirait comme un phénomène mon na kata théâtre donc ko saisir en moi mingité est-ce que le loto ko lo ba susu ke ko fanda pana muto comme c'est peu pire na kata théâtre na monde na bino. Tu t'imagines, vous voyez mais besoin enregistrer. Tu dirais qu'il t'a mal. Après ça, les bons, aux yeux, on tient, on va partager. Bota la nenga loba. Et où tu bandate, et où tu as, et qui na. Oui, c'est issu hypocrisie, c'est qui ndo, qui t'aime ma bé. Après ça, ça, les bons, on monte en yoka, pas ça. Pas ça. Oui, tu comme, tu qui n'en a poison. Tout comme si on a qui monte ma maison, oui, la ligne n'a yoté. Donc, il y a une zone où on a la sous nos connus, pourquoi tu as ça là? Kapachula, théâtre, oh, c'est mon toko si kamotanza manima. Oui, toko si kamotanza. Nga to binanga lelo na zate na mukina longo. Na kolongwa. Na okende. Oui, famille n'a pas perdre. Mais yo gagné le côté. C'est ça. Kapachula, atobi lelo na quoi c'est succès là tout ça. Et aussi là. Mais quand c'est quand tu vas séquencer dans les c'est ça. Oui, ils sont qui n'a close ba bon aïe dans un voyage. Mais producteur on a ko futa yo mbonga ninga futa mate. Ezaki yanga. Oko enregistrer mutu au continue à voix simple na groupe de tout ça ba mariage. C'est ça. Mutu ma ba groupe un peu comme Kolimbisa et comme ma bé ma case. Puis moi mi abi parce que y a président d'Akonde ça pour bika wana mutu na biso donc ko tchatcha ba maele tout ça. Moi mi alobi pardon. Ozwi mbongo benga na appel oyo tiki mbongo. C'est ça. C'est ça. Parce que ba compréhension ya kana pe bon bazuka oyo lo ba kumis ba ke après ça pour OK na bo ça. Vraiment. On ça l'analyse de place analyse exacte. C'est ça.
Vraiment. Tout ça, la vie, vraiment. Aïda, toi qui as vu ça vers la fin et tout, et là on dirait ça va au balingarabino et puis tout le monde on dirait bah consommateur au balingarabiso, bah on peut dire bah comment tu fais ça dans mon baranki et surtout bateau bazara plus libanda, bah fan de bazara plus libanda na tout le bac na diaspora, bah on peut on dirait depuis tout comment contact na bango na ba réseaux sociaux, ma beko taper sous ma casse, na quoi accuser bah on y a sauté mais au monde on a même soit Aïda zo poster babilamba, au lieu de somba babilamba Aïda, biso to koyande desko so ki Aïda na problème na kapachi, to comme ce qu'on est ko fan de la peine des problèmes wana, au koyoka na analyse morote au moins na fan morotabi, au te kabilamba no combien na soutenir yo ndenge ninyo Aïda na combien pour na mbongo, est-ce que ba caméra yango e kozala te mais soka likambo ye nde baba ndo benga Aïda yo pe fozongisa et lo kwa ba lobeno yo fozongisa o ko ba ni pour ba consommateur na biso comme émission ma bende yango des otala mama kazi donc ya de to sali émission la biso boyko et kotala maloba ka balinga kapage mais ça qui est là moi boy Aïda sosolisi la na yebisi yo nexi tu te kotala so tu regardes so meki ka titre wana surtout si channel titre au monde ava batala au monde ngani ba osala vraiment na yebeka mwana moi si na epele bata belle donc yo quitte surtout si vraiment Nicolas Dimna ba comment on atalinan mais kotala vous faites be bosala c'est ça moni Aïda pe banda ye a aussi déjà 5 ans na YouTube vraiment et le koni nyango photo sala to yebi c'est ça tie yo saka Aïda na yeba ka mwana na ko suka ba comme tout makase impoli ba bazaka vraiment pourquoi bozo sala biso boy lelo soki Aïda ngo bozo linga nazate pas sérieux on ka passer c'est ça pas soko yoka na tal on ka penda passi parce que nchibolo ba bongo toza na mai toza na makila c'est ça on va na ngaza 2 fois 2 ou 3 ou bien 2 semaines bien une semaine oui un mois tu na bien tourner tu na vendre tu non ba benga problème mais qu'on a tourné au continue sur 3 jours beaucoup m'a obligé Jésus vraiment Nzambe parce que na temps que c'est justifié te yonde lobelanga osomona kapasho kaka no bandeko na biso botala biso tolinga pino musala tosalaka tosala mpona bino c'est ça ntango osala naloba na émission biso ntango osalanga remarque nakozala na lati boye osepene na lati emsuni na tie nini boye na ziki na tie nini na landeli nini okulea ni kapasho orange na ziki orange yo pente olati orange otie sur orange obasi essaie d'insulte oui Aïda bolati na bien mais moi ngala sima tama fo de eloko na ndezangaka eloko na commentaire ezaka pasi pour ba fan na biso ba pesa biso ba remarque vraiment osomona nako zo msu na tie rouge à lèvres na munoko biso batamna omne ba rouge mena ba remonter biso zaka trop pâle munoko za moi léger moi souple yoko yakuna yo pen unora munene bozo jasu rouge tu te manges tu m'insultes na place osala nga remarque osomona parce que na ba message sur bandeko ba la bino yo vanda na kinte oyebi ninga moko sanzola ngo likolo kuna oyebi ozo sala mutema na ngati c'est ça vraiment bandeko na sali banda bo sunga kabiso na ndebo benga pe na commentaire wana ozo benga ndebo ozo bengo ozo sabola mutu na vraiment na ba analyse bandeko ba sala so muto yebite un jour on a quand on kota na famille na yo tu t'imagines et ça na on mabete ko sala biso ba analyse ko lobela biso mais lobela makambo biso na ninga to lataka ozo pesa exemple tala neti ba ini do ba ni c'est bon yo tia ini yo pente otala bani tala yi oza problème ko lata yo tu vois to éviter ce qui makambo ko bon detine bandel famille bandoko swanga merci pour comment no mieux na comment nanga mur na comment supporter et merci pour la bayana na pe bazala pembe nanga vraiment ba conseil vraiment et tout ça vraiment nzamba zo lokumu tozo mataka elongo na Jésus Dieu vraiment ba citation la bana ouais papier na lila mais kapashi yo ke tirkite boss azaka na robengo lobi na robengo na zo episode boss depuis Tindelenga Sports now si lelo vraiment boss Christian Kalombo oui yepena ndeti lo lundi basi ça va pas pour mon téléphone c'est moi là gérer ma camion vraiment on est maman peut comment oui alors par lembe boss Christian Aïda n'était fâche pas mon boss Christian Kalombo na okendo ça la bien représenter agence à Turquie il y a Oval Congo
Yakin awa na Turquie parce que je pense les 7 awa de makambo ezali octobre je pense eza une année au Val Congo c'est bien boss alobi bakado ezali quand tu es pas si biso sous makambo boss alobi nanga tozo bandela sous sport tozo bandela sport na ya gérer Jérémy Chabali bambote na ya gérer de Luka Makamu Luka Makamu mama nanga ibatia na Val Congo muta matière en tout cas voilà muta matière donc au Val Congo boss Christian Kalombo alobi ai vraiment beau travailler sport ami balena tonton Jérémy et voilà et atie ba cadeau donc tozana a rotia ba téléphone bilamba ba 100 kg et là ba tout ça na posa ozwa invitation pour na Turquie vraiment bon ça zo sale la bato c'est bien ça encore pour na anniversaire ya Val Congo on dit ça une année yo ça après Michel Leki na anniversaire Leki o bani ko tout na nga o eza ndenge ni nazo loba pona je pense octobre azo sala pour octobre mois octobre donc au sommet 100 kg na yo au félé atie ba donc ça la tombola tirage voilà donc au sala ngo déjà à celle qui na otine la jo na otine la onino chao poster na nini voilà pour na ba détail nyos na ko bossa na bossa la ki kuna boy tout ça voilà na pesi mbote na na Chege Malanchi aza na Lubumbashi utaben sa Lubumbashi 2 jours na sala 2 jours mais nazwa mbongo na ko sala na ko kende 10 jours Chege Malanchi merci beaucoup le boss nazwa Lubumbashi nazwa ça sur Lubumbashi et ça le bien ça kapashi ba swahili balinganga makasi tala to beta so baluba muluba mota ko zwa ta vanda lo ba abenga na yoko ki kapasha lo ba OK liata fufu ata moi ya bujuma ezo mankela babengi ngate vraiment mais Chege Malanchi nazwa Lubumbashi yete mtazo bengsanga madame Rosie ya travailler to na ranch ya to salaka o na salaka ni avocat wana voilà tellement c'est pour la qui vous avez événement musuto ka oui na opesa pe jo tu la bango parce que wana vraiment ça c'est bien vraiment sunga ngape mingi c'est bien voilà Maravilla qui sungu yem type singabi ai vraiment babilamba wando ko swana yo en retour ko posta rezande boye ba soutien boende za la amona zaina mboka ko futa OK ba ke bon ngala la tsaka nga yo voilà Jolie la Jaconde agence madame Jolie la Jaconde décor somo yo penda apota ko sala vraiment moi na 3 mois fête mbama ya ko sakala te donc madame Jolie la Jaconde yemo ko décorer penda channel longa capacité ko ziksa kuna Jolie ko bota tete somo ndoki gari kafir na mona on ya to pela ba coupe ya penda na lalia ça va jeter nga gari coiffure na ba moyo zo zom pepepe na zo zuwa pena na boy capache na so sala sa capache ba te mbunzo le kimula makasi suke zo zika ngape mutu wangu epe makate moyen OK changer mbongo nazo luka yeso ba ba siliki ba komi ebele makasi ya pete ngala ko sala ka ça voilà lelo so ina lati makasi boye Monique là makambo vraiment yeso de tipolo capachu après mission na opeso original kitoko eza original mais na prix abordable ya zo sakanete après c'est bien na kitoko na lati na zandu kitoko makasi zandu eza na mabete lata zandu mezala na vision c'est ça ngala kota kazandu teme so na Monique la tchela mama yele ozomona leo na lati na ngambo mukeme c'est bon propre biso OK na ba $100 biso kala ba $30 mais il y a important sur la bien mal là c'est les makasi ça va top de top pro shading vraiment na ba ki o memanga ko oui atie mayele vraiment na keleba masango lisusu baza ba komi côté ni azana kana Venus na Venus te alongo na Venus on dit ba commission lo mususu akomi côté ni akomi côté ya Shaumba Shaumba pour moi ezaka wana te so ko mandela so ko ni na moni koto station voilà na mkanjo azawana akomi wana madame Sarah top de top merci beaucoup Era Ramsey, vraiment merci mon frère. Tozaki na concert à KS Bloom. Et le cas est bien. Et le cas qui bien. OK. Ntiembo biso to yela ki kwa yemba. Moi mobalo poza lo lendo. Tina suka. Avandi si batu kuna na biso po yemba kanje motole seti ko marché. To bien.
tosali bapango toni tozali kuna demer vraiment na bisi yaya obosani bamorceau toni tokomi kobima boye David mon ami, yemba yo mona podium. Voilà donc nasepelaki na nani tango ayembaki mon frère Christian Mukuna. OK. Omoni toza batala. Ya bakasi ebele. 7 sœurs. Ça Mobali hein. Mobali, c'est frère. Oui, c'est frère. Christian Mukuna. Tu sais quand il chante, ça c'est que Nzamba divinité. Amataki oh, bon tu as Amataki. Majabu. Voilà mon nanga, non il me soit sexy, c'est la montée. Merci beaucoup mon frère vraiment. Majabu. Nzamba pambola bino vraiment ba sali nzambe bazalo na lingaka mingi frère pasteur Mike, la sœur Rosny Kaiba, la sœur Sandra Mbouyi ainsi que la sœur Déborah. Sœur Sandra na sœur Nel. Bazali na jeune balé. Tu sais ça c'est Sandra c'est Boti. Yé wala pas Boti Déborah. Mais le gars bazali ba jeune mito bazali ba balé. Basaki yango bien na monka ba Boti tout ça. Anto Isaï, to simranga obi capacité moi le poste pour ko zo soin. Te manamo ni tentir ça va. Ngai na biso cancer roya na menaza na ba barrière ko na tia. Tala choko na ngai za ba montagne des awa. Te mais ça va peut nada on m'a dit on a talio ma casse. Même ça. Buta peut être. C'est stylé. Vraiment Anto Isaï Shiny Cosmétique. OK. Yes na kaka pashu aza musika te. Donc non Monica na justice na kotika wala na zu gommage je suis gommage. Gommage yangwana to. Yangwana yango esalo bien. Lebso longoli opena buzoba. Utasima mpende na ngayo karelengi. Donc naza na liste moko na mupenda one donc nyoso to ezo sala na nzoto ka. Somo misuni. Papa simio bozoka moile male. Nazaka makasi na fode te menjo. Somo. Et si ki maman général on a su qui ça. Vraiment. Dernièrement ba konjamboka bakanga mutuka. Donc ce que naza na tenite zakanga moi passe surtout ba konti. Papa na subaka la théâtre zaka passe. Le papa na maman voilà na papa et tout bakanga kinga. OK. Na benga maman général. OK. Moi si Papa Kasongo. OK. Za Sylvano Kasongo. Maman général. La yaba la batu wapi tout ça qui. Maman général na beng maman général. Na bengi mère. Na bengi mère. OK, vous pouvez pas perdre. Roulage je suis vertige. Bah ça cette fille toute une oui. Maman générale donc maman merci beaucoup. Vraiment. Les alakaboé artiste la bino. Vraiment ma roulage na linga bino mi. Dernièrement ce soit quand qui chauffeur na Bertrand Malaza quitté. Na bengi Major Dodo. Major Dodo ya zaka liboso kuna pena mon kota ba kota liboso kuna pena kota nini wana ba bien akeni so ke kota stade robot roulage côté pena ba ili ako epeli kukuma ngama kipeza ngape sosko ba benga ni mo le karaté ba ko tshaba crédit wana ngana ko rappeler et tout na komi ko la na Major Dodo vraiment banaki ba 100 000 bani tout ça na pesa 40 pas manase madame mais là mai tout ça pour dire que artiste cause l'artiste c'est très important c'est ça encore yo sera artiste yebana pe ouais des motos zala artiste yebana merci ça ya Kitandu OK Rachel Mboyo merci beaucoup ma maman chérie Dada Bewale maman zara na Angola fallait na ke na Angola il faut que na pe kunako Paulo atindi na visa te Paulo pe Paulo ba mise bani ba déjà c'est je n'ai 19 la grave ça la biso aba o chepe na boy vraiment c'est ça Paulo biso tu n'as pas Paulo c'est quoi ça Paulo ni ya ça souple oui héritier d'Azabo comment voilà bon awake yo ma pad telaka na seni to na seni beaucoup na omiyo yebi mtazo benga ngazo landanga ndia to sala ki vidéo wana na posta ki vraiment ko sami ba le ko héritier boy ça grâce ata la boy wata ndenge nini yo osa yakandeti boy mardi na ozala na ozala mardi na quoi na répétition oui parce que toi aux États-Unis OK au Gembela Gembela kaka pashu passeport ezawana OK tikele déjà oui soki nazana of kata place otini la wata ata nazaki na nombre effectif te parce que c'est très important wata
tolingana pour la pamba te tosunganaka oyebi ke sala kwa wera nda banda komemba batu c'est ça exceptionnaire sala exceptionnaire kena na ina ngai parce que na ça vraiment makambo sala ngakune zebele on s'en comprend wata donc mardi et ben bien na oya répétition tika passeport na maman c'est le zebele maman c'est ngakune zebele koza me maba mi bali loko c'est mais maman moi c'est maman c'est na zebele watanabe on s'en comprend demain en États-Unis et fallait pour pas handicap la merveille yo j'attends la communauté tokos d'autres choses na mpasula somo pour ça battre na mpasula donc ata yo so resimite na ça mpasula mpasula pasola vraiment na sepela na mpasula bien ba benga edi baliata mlei makasi comme ezana ya mwindu boy Dilasso. Opéra. Opéra. Coco Dilasso. Ya mwana no? Coco Dilasso. Pour Emika Soule. Soule kauka. Mutatika motema yana defo Soule kauka. Omoni. Fali pena azana batu Ndenga nani? Ndeko na lobby. Faut qu'on pousse ka ba. C'est ça. Yo za la carte vraiment c'est pas bien vraiment faut qu'on pousse ça pour fali les abongo za yemo ko temta sala kaza c'est ça les abatu za na bango ba sala fali les ande tibiso pe na latin wa c'est ça ngam na sala ka wata azal na za conseil dirige bref juridique voilà quand déjà na kati vraiment wata bingam na ozala wana pour conseil et tout nini quoi to cela qui on na Jackie fi habite à beza Jackie Jack Love voilà Jack Love to zaki ne wana vraiment au salanga bien mingi fali vraiment donc aso supplier ngape mikolo on a na stade de Matiranga on va voir fali sola mingi na soulé ka mingi par rapport na yo parce que yo za so commune na commune za trop et les qui belé ba tokos na otindo na yo moko ça charger na téléphone parce que ça n'est trop mais vraiment c'est bien boyé au moment na bande ko na biso ba musicien congolais ndeti badaju boye na azo sala kuna na poto biso pe totombolako tozana na vena biso Cap la merveille ngape kalami te ba projet c'est belé kapachu ba soutien ezate c'est ça et pourquoi la boka suba ta kombo kwani kapachu o ba sala tuna sima ko boka ba kombo ba touche ba simsa vraiment bolimbisanga na baki ba ta kombo bolimbisanga vraiment fana na nga susute na kotanga te Mama Titi Zola dépôt tikanga la santé mama ba mama na ngani surtout ba mama Paris mama Londres si lelo ba mama Washington ngala zwa su qualité capable ba be makasi comme na sala yebite à part quand maman nga passé malonga boutique na biso kala mingi te kombo kuteki minga abaki na boka mingi boutique mama passé malonga émission ko la na soki nzamba sungi vraiment toko na kotia su kombo ya boutique mais merci maman vraiment pour na bola muna yo moni baza bato boye baza belete merci baba yana ngani so théâtre bon baza soko bongo boka ngate c'est ça bango nyoso salisa bango kaka bino mingi vraiment nzambe kaka bomba bisa batela biso matanga maman Tita na peut-être de ba sali programme de ba salité on dirait ba salité moi était on dirait pas la matanga na bino fo mutaza ka na actualité za kitoko te ba maman Tita na ba papa ko dire ba sali trop moi était to pesa neti na otala ANTPC ce qui les ont les candidats moi était na linga ko pesa ba contribution capacité ça va bien merci wana ça va bien ya on a linga pesa contribution merci Kapachu merci ma chérie merci na ba on soit la biso to cha numéro aida olinga haye on a besoin pour faire conseils pour soutenir et surtout dans la film ça mikolo yo on ngotinda moi bilamba pour changer parce que là deux personnages il y a Aïda côté théâtre na Aïda côté Gladys en tout cas et ça va vraiment bien contribuer bolinga mutu bola qui ça etango azan a besoin na bino to limite pas kendela so akena ke libela bokomia fala zalate tant azabola c'est vraiment bolinga bino et ça va vraiment bien merci d'avoir on se parle biso to se retrouver prochainement biso so to ebi que Bellevia ça les restaurants to kenda kuna okanga adresse oui azana ebumi Kota Rampo qui Kwanza. Rampo qui Kwanza. XM16.
yango wana. Ngaka ngala mtakala. Debsa. Quelqu'un de comme côté musaka. Je sais pas dans daku. Vraiment. Va dormir tout ça. Vraiment en tout cas. Tokelia. Donc next ko na okende. Mutwa bande kuna su. Oh, photo comme on a jo. Jo faut que rolia. Photo kende penda. Mutwa boza kuna na ebisio. Photo kende. Marie poto azo lamba na soka. Faut la mettre tout. Masanga bien tape biso to ninga kwiti. Wana kito. Pesa nya sa kwiti te pardon na yoka te. Boka zo sika ba mutu sika. Kito ko sila. Ba kito ko ngate sili. Ela sana. Tena mena nanga. Tika mena la biso. Tika mena la biso. Nana sans souci. Vraiment ndeko nanga oya ye minjembo oyo. Na ye bien kala. Oui. Oui. Aka moi oui ça mo tawe msaso sans souci ba tebe ba. Aneka oui. Samo. Merci ma case moyen. Sans souci na zemi. Ça précieux sans souci. Yo souci ni c'est pas nyota. Samo. Nyota ye kuna so tala kuna libuna. Ndoi na yo. Baba baka kulusu njabe na kapasi. Sama memankolo. Nelanga mpe comme na bosi. Na tanga bien kapasi. Bakanda pamba. Merci Aïe en tout cas. La ligne mingi, ba on se ba balinga biso ba benga yo et ça là vraiment bien. Merci d'avoir balandi. Mais on changer numéro sika. Ah tu as sika? Tu as jo tu as numéro sika. Bon wana, dérangement. Na lembi yango. Samsung. Merci en tout cas. Bye, à la prochaine. Au revoir. Capage TV. Capage TV.